La grande famille, famille Libota. La grande famille, famille Libota. Ne vous y trompez pas, l'adresse est déjà connue, c'est chez Bellevue TV. Et l'adresse, c'est à Candy Star. Il y a mon adresse au Forum Kendaka. Elle met de l'amour dans ce qu'elle fait. Elle met son intelligence, la sagesse. Il y a d'autres personnes qui vont comme film dans le théâtre congolais. Mais pour arriver aux cheveux de Madame Bellevue, ou alors comme à niveau de Madame Bellevue, ils ont gâté non loba. Ils ont bango ba collègue naé, ou ba sala kani musala moko. Ba benga e poutine de l'écriture, ba benga e moto écriture na défaut. Ils ont gâté. Mala biso muteke denga benga e keno moi la mukela motetene ya benga e mutantike chrétien na défaut a benga ba kombo tuwana oya benga e ye ba lelo be mariage truqué et longo kaka na écriture ya Madame Bellevue na komaki na Bellard na Bellevue TV mariage truqué et koti tina kata libala ya Dola Star artiste na biso Dola Star na mwasi na ye Frida Lumumba. Nani nde a triqué mariage ya Dola Star na mwasi na ye Frida. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. N'a qu'au féliciter Papa Océan, artiste et comédien la biso Papa Océan. Oh, ça fait un temps. Oh, et où Melipe a combattu na AVC. Mais malgré son état à AVC, moi si na aligné kaka na état wana. Et moi si andimi a memaye na famille na ye. Eza esengote. Et papa c'est wana a ki honorer moi si na ye. A ke famille puis famille wana non na sepe na famille wana. A ke o ba yabe papa c'est ya. Papa c'est na état na ye. Abomba miti. Abi na famille on a yendenge naza. Papa c'est un félicitations. To sepe non. To ya ki na famille wana ya mwasi wana. Nanga papa c'est soyez les bienvenus. Ba jeune garçon tu wapi. Hein? Faut moi responsable, un monsieur, un bon tonton qui saura te valoriser. Et là, il faut que la famille Libota, c'est seulement prier pour Madame Bellevue. Par rapport à l'inspiration. Par rapport à nous sommes le capot, nous avons les pots de banana koya te. Azali combattu. Tout le monde a tout à Luka à nuire. Na bateau ya au sexe, au sunga, le but de quoi banguna na. L'histoire de Madame, quand tu regardes ça, yo mo so vanu bitenga faut la penal leçon. Ben rare oh Madame a sala peut-être ya ko sunga batu sunga ko sala ngo te personne na sala ngo ba futa nga mabe. Donc vie à Madame Bellevue fait servir net nga vie à Madame Bellevue ça va nga leçon. Mutu o to kabola mwa kwanga. Mutu o boy na ko kabola na yum to pesa nga te ngam na pesa kao. Mutu ke non na pesa moi 100 francs na nga. Mais là moi J. Mais que mai ata au pire 100 francs. Non moni yo na vie non. Nios tozala ngona ndaku no ezambonga Madame Bellevue. Au lia 50 francs mais Madame Bellevue alia mbongo na oti. Mais yo au lia 50 francs mais Madame Bellevue alia mbongo na oti. Mais yo kokota na page na ngate ya. Yo kokota na page na ngata. Ah, yo kokota na page na ngate ndeko langa. O bosana ki kote pena na page na ngai. Tout le monde est bozala wana beba ke no mutu nyonso ala munoko loba neti bino bolobaka. Mutu nyonso ala maloba la munoko. Et puis tant no yem sna loba likamno no singote. Minde na loba to kopaki ma yele nde bini wana no. Et puis ala star munene ya mboka langa. OK nga petit na manda otala ngai na TV. Zonga artiste ndongo lingo zonga artiste. Mais ko zonga no artiste lobi te ke non. De la raison il faut na tout na trahir peut-être na décevoir Madame Bellevue pour qu'on ba yambanga te le ko le dit que non au link que non au joue à tous les défauts c'est la sagesse net le ko saliwana aboke dans ka nga ba musicien mais na nga voué boule a robengo pété akobele pepe ben na été pour tel ko kumsa o kumsa maman chérie o betele o mo bongo pona ko luka o blessé abele pepe ben o bedo te na mayele o ngala be ba muteki mariage eza triqué
mariage à Dola Star. To banjo kine ba bien soit na Saint Gabriel. Les temps to comme na 4e mairie ba bien soit na Saint Gabriel te. To comme à Saint Joseph. OK. Biso to comme na Saint Joseph. Boyo ka bien. Ba commune to beng ba boyela na tsuna à 13e mairie. Na commune pour que mo boule salami makasi. Mon boulot par rapport à Nini. Bon, balobika o ba ko lo ba so muta kufi balobaka. Balobika ni ba ko lo. Famille à moi si batomboki. Batomboki famille mo ba faut batomboka. Bino ka te botomboka. Obiso to bali. C'est na ba ye bitumba basoki se bato basali o ba o sala. Na ba butu na biso to tamboli su butu pona okende. Bakimi ne bembe tozela on a Saint Joseph baete babina biso sobi bazana mabanga nkomi pe na mabanga pe bazate mais bat bana acte de décès. La Star Akimité de 1 Dola Star si moi ça kufaki Dola Star ayaki pa mama Kalunga Dola Star Akimité. Neti nga na sa analyse o na ozo Dola Star katekeno artiste et comédien que so ka sali lo moko beza mabe automoni na mix to ko lo bate poto o protéger pas d'artiste te so ki mabe eza mabe so ki Dola Star a sali 8 ans na Frida paix à son âme, une jolie femme 8 ans na 8 ans wana baswana babebana bakanga bakanda ndenge bolingo to ezalaka Duchesse na Frida o atiki biso baza bandeko propre mwana ya mama Kulutu na mwana mama Leki biso bato tosala ba analyse tosala ngo te po totuka lisusu famille wana ebungisi Frida tosala ngo pe te po tokondane Dola Star parce que vérité ya makambo eza Dola matière ya likambo toaka na Dola na Nzambe Frida akufi déjà. Donc vérité eza Dola. Par contre massacré ata babambe babanga babomier sur place. Eza dossier moko ya kozwa ngo na légèreté. Eza mort d'homme. Mutu akufi. Soki Dola Star artiste akanga mwasi na ye nde lolemo ebimi bakutu mwasi lolemo libanda. Lolemo libanda eza msusu mutu abunda na liwa lolemo ebimi libanda. Lolemo musu libanda yani ndakangi o catch lolemo bimi libanda. Boyeba yango na kati ya makambo ya mariage o Dola Star. Spiritualité pesa na kati. Ya so ba condamner ke obala te. Ba condamner ba biyo obala te. Ya so ko défi ba na mariage ba luko na nde mususu. Ça peut aussi, il y a ba hypothèse. On ne confirme pas. Ça peut aussi être que Dola Star nde ba olobaki abeti mwasi na ye. Ça peut aussi être que non o ba Satan kotela bango babunda. Et Satan a koteli Dola Star abeti mwasi na ye et comme na niveau ti mwasi a piqué crise mwasi akufa. Ça peut aussi être ça. Bato mosusu na biloba loba. Oh non, Dola Star alekisi mwasi na ye pour na voyage à Poto. Et pour votre information, balobi ke ba comédien oso neti likolo kuna ba menacer batu kuna na mbala makala. Boke na bino te ba comédien, boya ko sini mama Kalunga pa ne pour mama Kalunga pe pa ne pe atie matanga parce qu'il y a zaki marraine. Ce comédien aye kuna na matanga ba wa pe la compte Mike la Duchesse. Ba ko na compte la Duchesse. Bon bilo bo benga la siko. Ntaba mbuye biso te. Aussi, on vous tient à l'œil, on vous regarde. Ne nous embrouillez pas, s'il vous plaît. Famille va perdre moi en abango. Et à tous les deux côtés, vous avez ceux qui parlent maintenant, côté à Frida Bossika, des côtés à Dola Star Basikate, côté à Dola Star Basikate, pour balak moi na bango. So Dola Zaki mutaba kiss mutaba loge. Na 8 ans on a alingaka lié pour na succès.
pour la succès aller la succès aboma Frida te aboma Frida le ka de Frida a bali Frida après 8 ans sacrifice wa mobali abina honorer moi sinanga ya bo jeunesse moi sinanga ba passe aller à côté na mabele bulu bonzinyango S'abonner na yo, on consomme information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Et voilà, tout le plaisir pour moi de savoir que vous êtes nombreux à être branchés, scotchés sur votre chaîne J Télévision, Jemima Ibele TV. En tout cas, merci beaucoup pour la confiance. Merci parce que vous ongeli pena ko consommer nga, vous ongeli ko aimer, vous ongeli ko partager, vous ongeli nyonso. En tout cas, merci. Merci parce que je pouvais compter seulement sur vous pour votre attention, votre amour. Et pas il y a moi nabino, Leki nabino, il y a nabino, Coco nabino, donc nièce, cousine. La forme, en tout cas, merci beaucoup. Hein, merci à ces dieux-là. Nzambo ya temps, paix à circonstance. Nzambo va permettre que nga na bino to kutana susu héros yo to me kapé suko solo là. Ça dépend héros bon la émission oyo. Déjà laissez-moi saluer la grande famille Libota. Bambote na bas bota langa. Je vous salue, famille Libota, de partout, en tout cas de partout. Bambote, belé. Elle est fille, maman Martine Kilanda. On t'aime, papi Kilanda. Merci beaucoup depuis Paris. Merci encore une fois à la grande H, Madame Sakina. Merci beaucoup à Mamie Tadina. Je crois déjà Kalamé était la mabélé. Merci encore une fois Maman Bougit un koufi depuis Londres, Bambote Nayo, Bambote Belé na tous les papas de famille Libota Obonanga de partout, Maman Micheline Nzumba, merci pour Nengo Lingaranga, Nengo Oustinangai, Maman Hortense depuis Paris, je vous salue, en tout cas je vous salue tout le monde, sans exception, sans Colongola. Base à Londres, la maman Chara, moi aussi, avec toute la base de Londres, vraiment ba mbote ebele voilà. Vu qu'on dit la patronne à Poutine de l'écriture, maman Koma mère article chrétien on a défaut, en tout cas on appelle ce bambote nayo parce que écriture c'est toi. Tant qu'on parle de l'écriture, c'est bien vu qu'on dit la patronne. Ne vous y trompez pas, l'adresse est déjà connue, c'est chez Bellevue TV. Et ça, c'est à Candy Star. Il y a une adresse au Fobino Kendaka. Place OK. À Tabozu, solution à ma église. À travers les films de Madame Bellevue. Et aider nous peut de la solution. Pour moi, couple, pour moi, camarade, pour moi, ma famille, côté économie, côté des niveaux, là, en tout cas. Donc, merci beaucoup, Madame Bellevue. Coup de chapeau à vous pour le travail au Kosala. Na culture na buso congolaise et on vient de suivre le film Mariage Triqué. Donc je veux faire une petite analyse par rapport à les films. Voilà, Mariage Triqué. Comment est-ce que Madame Bellevue a mené biso à un niveau où on ne peut même pas y penser?
tu aurais imaginer que mariage triqué que madame Mebiso. Mais cela prouve seulement que Aza scénariste, cela prouve seulement que non, elle met de l'amour dans ce qu'elle fait. Elle met son intelligence, la sagesse, elle demande à Dieu par rapport à son inspiration. Évidemment, il y a d'autres personnes qui vont comme film dans le théâtre congolais, mais pour arriver aux cheveux de Madame Bellevue, ou alors comme à niveau de Madame Bellevue, ils ont gâté non loba, ils ont bango moko ba collègue naé, ou ba sala kani musala moko, ba benga Poutine de l'écriture, ba benga mère mototique écriture na défaut, ils ont gâté. Et là, bateau peut-être bayaka théâtre avant hier. Bateau babanata théâtre pas hier. Papa la biso elombe sukari avant hier. Babengaye article critique na défaut. Bola ba o je mam na ngam na mo la te article critique na défaut. To uta to yoka yango depuis de to mona de mama la biso muteke denga bengaye ke non moi la mukela motete na ya bengaye une critique na défaut a benga ba kombo tuana oya bengaye. Donc ezali époque à moninga, il faut accepter l'homme à son époque. Voilà, cette émission ou alors cette analyse et que ba sous-sujet hein, ba sujet moko ya kota kota parce que je fais l'analyse d'abord koyé ba lelo be mariage triqué. Et longo kaka na écriture ya madame Bevina comme qui na Bellard na Bellevue TV, mariage triqué et quotidien na kata libala ya Dola Star, artiste na biso Dola Star, na mwasi na Frida Lumumba. Nani nde a triqué mariage ya Dola Star, na mwasi na Frida. Toko lobelango leo na analiso. Qui a triqué ça? Ça a été triqué. Parce que mariage na kota lango boy, ce n'est pas normal. Il n'y a rien de normal dans le mariage. Ce n'est pas normal. Et toujours dans le cadre de mariage, il faut féliciter Papa Océan, artiste et comédien la biso Papa Océan. Oh, ça fait un temps, oh, et où Melipe a combattu na AVC. Mais malgré son état AVC, moi si na aligné kaka na état wana. Et moi si andimi a memaye na famille na ye. Eza esengote. S'il y a des femmes comme ça qui peuvent soutenir leur mari dans la condition où aligné ndenge azali. Alors moi si y a Papa Océan aza exemple. Le lobo aza sous le kangote parce que le lobo famille eyebi moi si wana famille à moi si wana eyebi papa na biso Océan. Donc aza sous le kangote ya moi sinaï. Et ça donc ba félicitations belé papa na biso Océan. Artiste comédien mboka nanga oyo a continuer étape nga makama mabala. Tout ça ba mariage té. Ba sera ba mariage ko fungama. Et qu'on fout moi maison raté papa c'est wana a honorer moi sinaï. A quelle famille puis famille wana non on a séparé la famille wana. A quel o ba yambe papa Océan. Papa c'est na état nae. Abomba miti. Abi na famille o na yendenge naza. Papa c'est na état nae. Aote ko sala télé réalité ya nini ya na yams. Baza ko lia azolamba. Ça veut dire que non, malgré son état, aza mobile. Malgré son état, il peut prendre soin de sa femme. Il y a une famille à moi si, bandimi était que bokilo. En tout cas, félicitations Papa Océan, l'artiste comédien de mon pays. Félicitations Papa Océan. Papa Océan, félicitations. Papa Océan, félicitations. Hein? Papa Océan, félicitations. To CP non. Toi avec une famille wana ya moi wana. Nanga Papa Océan, soyez les bienvenus. Pas mobali malamu. Vous pouvez besoin de quoi? Pas mobali malamu lelo beto jo le quoi bokilo. Mais malheureusement dans la famille on a té na peso ka ba festation, Nzambe asunga, na bi kezali paralysie, mais na ndenge de tambola na tali na ndenge zalaka na kala. Donc ça dit que non
amélioration, évolution, et nzamba lola ko sunga pa ko sia nyonso ekoma bien. De temps moi ça ndinyo na eta on a se kayebi ki un espoir na nzambe lobi nango oko retrouver santé na yo, oko retrouver ndenge ni otambola na ndemo ya bien. En tout cas, coup de chapeau à vous papa Océan, l'artiste de mon pays. Faut que balaka boy. Faut que balaka. Faut balaka. Vous vous rappelez mon bal pe boisa responsable. Ba jeune garçon tu wapi. Hein? Faut moi responsable, un monsieur, un bon tonton qui saura te valoriser, qui va connaître ta valeur. Hein? À quoi la valeur na yo, à honorer yo, il sait faire de toi sa femme. Et non ba gigolo. Hein? Et non ba bibal oh que non, yo lingaka moi sinda pesa ko. Si vous avez 100 fois, yo moko ya kolia. Ya ba besoin na yo, ya ba transport ya kolia na yo. Mais ce comme na oya moi sinde, faut soit moi 5000, faut soit moi 100 fois. Non. Non. Et les loboye mariage triqué à Madame Bellevue, on a vu comment est-ce que Marie-Jeanne Bololé na kobenga Marie-Jeanne Bololé aza zoba ya mama. Marie-Jeanne Bololé. Donc, on a dit la combo na Bololé. Zoba ya mama. Il y a des mamans comme Marie-Jeanne na mboko. Une maman ou aboti moi na ye. Et moi na ye a ozoé soin. A lactissé. Bijoux des bijoux, lamba des lamba. Moi na pas cette valeur na ki bo maman. Et Marie-Jeanne Kotala azaki ni motema avec pas moi na été. Azaki ni maman moko de gentil. OK non, après pe kozala prête ya kondima pe moi si ya moi na ye. Mais apesi lito ina ina ndeko na mobali. Oh yo te ndeko na mobali azo jalouser ye. Azo jalouser ba bien oh ya za nango, jalouser vie oh ya za nango, oh ye peut-être abotaki moi na te et puis a mérité vie wana te. Mais Marie-Jeanne Bololé à sa portée na makambo oyo ya bongos ndenge bongos akosie akoti na likambo yango ya Bololé lelo boye bomo ndenge sukeli ye ndako batikeli bango akoki suko vanda te batikeli bilo bomengo okoteka pe ozo pe le pango no luki ba chete ba sombi yango ozumbo ba meuble câble loko to la katanda ka so teke mbongo na mbongo. Mais dino pasteur patron Serge atikeli bango ndako est-ce ba vani nango ba mama bino bobotaka biso neti nga na mama biso mtobotaka mama yo mto 29 mwana libumu eza na mutu moko te akoka pasi ya mwana koleka parent na ye propre. Oui to ala ba noko to ala ba tata mo to ala ba mama li to ala ba mama kulutu oui. Mais maman ya mutu ayebi valeur, ayebi pasi ya mwana na ye. Ayebi pasi ya mwana koleka nyonso. Maman ya mutu. To se tromper te, maman ya mutu azali maman ya mutu. Qu'on ne se vole pas la face. Ce qui maman la so Marie-Jeanne a telemelaki papa la biso bongo sabi bongo sikeba yo botuna no mwana te ya mobali ni ya mwasi mwana nga ndenge ozwa nga na baka okipe nga boy aotanga lezi boy yo kopesa nga mayele mabe wana bongo nayebi makila te naza ndoki te nayebi kosimba eloko te nakokota na buzoba na yo te po Marie-Jeanne alaki ndoki te. Mais jalousie ya bongos toza na batu ya bongo na famille. On a des gens comme ça, oh le bazali na kindoki nano ezano ya kopumba te mais ya jalousie. Oh bongo ça sala ki na vie ya mwana munini na avant non akoma na idea ko ba pesa lititi. Eki no zuwa. Zoué yango jalousie da arme moko mabe. On doit éviter la jalousie na vie na biso. Pourquoi ka yé, pour anika yé, ka yé mta bongi, pour anika. Non, on doit éviter ça. Et madame Bevi azane ewana, ne vous en faites pas. Et là, il faut que la famille Libota, c'est seulement prier pour Madame Bellevue. Par rapport à l'inspiration,
par rapport que nyonso ba luka po na batele pot banana koya te. Par rapport que Nzambe azala partenaire na ya liboso. Nzambe azala pona ko sunga ye. Nzambe azala pona ko guider, pona ko diriger. Nzambe azala pona ko tia loboko akende liboso. Tout le monde a besoin de comment est-ce que azali combattu. Tout le monde a besoin de tout au luka anurie. Na bato yo sexa au sunga le bilongo ba ko banguna na ye. L'histoire de madame, quand tu regardes ça, yo mo so vane bitenga fola za penal leçon. Bah erreur oh madame a sala peut-être ko sunga bato sunga ko sala ngo te poso na sala ngo ba futa nga kama be. Donc vie à madame David fait servir net nga vie madame David savanga leçon. Net nga vie madame David savanga leçon. Tabola mu eganga bola me polate. Kama kamote ko leka na dernièrement ah. Yana ndeko moko ya kota ba ya mamuteke. Asala ke miso moko finga nga. Tande ko na finga kinga. Ko ngana lo bango so mutu mo fando finga. O to lia te to mela te. En tout cas ibisa nko papa mama e swanga te. E déranger nga te. Mais mutu o to kabola mwa kwanga. Mutu o na ko kabola na yum to pesa nga te ngam na pesa kao. Mutu ke non na pesa moi 100 francs na nga. Mais leta moi ji. Mais leta mai ata au pire ya 100 francs. So fando finga pour la cause te. O finga non ka pour mo na ka ke no finga. Ela musu bazana ngambu kune ya baba cook. Ba sala ka ba émission. Elle so bataka madame Belvi. Au moins nga na ya finga bon. Au moins nga na ya finga bon. Na ka te poani. Pour noter que lelo et ma campoto to défendre madame Belvi. Mais autrefois na la moi difficulté mo be 100 fois ya mutu ekota. Donc non ya na lo balikam ni mais non fanda te. Non kota te pour que non atanga hôtel on a quoi na et déranger et soyer. Donc c'est là que non moni yo na vie non. Ni ostoza la ngona ndaku no ezambonga madame Belvi. Yo na vie na yo au lia 50 francs mais madame Belvi alia mbongo na oti mais yo lia ya ye non tali se makam o ke tangi mo tala bate atala miso na lo balanga mais na kuzu j'ai ma komisinga j'ai mal la musinga ye j'ai ma parce que miso to na ta YouTube o mto na ma aza éducation non mais ndeko wana singa kinga et tout le monde Tala tout le monde. Poye pena koto tambola to mela to lia. Tala tout le monde. J'ai ma kangisei. Ba chroniqueur. Ba chroniqueuse. Bato ba eba keto solanga ne bien. J'ai ma kangisei. Yaba na kangisei. Mais lelo boye na tele lo moyanga na teli commentaire na ye a kotina na page nanga yoko kota na page nanga te ya yoko kota na page nanga te yoko kota na page nanga te ndeko nanga obosana ki yoko te pena na page nanga Jemima ibele emso obosani Jemima ibele wana oyo finga ki yeyo peut-être obosani tu as oublié ezanga. Pour ça, la ma sentiment pour la nuit. Aujourd'hui, nous comprenons que t'es dans la salle de comabé. Et ça, ma finger, mon soupe, no finger, mon tuko. Mon tatali en oboe. Comme tout na. Parce que tout le monde est beau à la rawala, baba, que non, nous, tout à la monoko, le banet, si vous le bac. Moutou, nous, tout à la maloba, la monoko. Et puis, tant que nous yem snell le welcome, non fingoté. Mais nous n'avons le temps que ma yel et des niwana, non fingoté. Mais si on aime peut-être na kalanga na yakate, pour non mon n'a importe sur yati. Non mon n'a importe sur yati. Non mon n'a pour n'a ngoza start à komboto peseti. Non mon n'a pour n'a yo vi non pour olia kana kombo abatu. Au finga kabatu ngala ka ko défendre madame Baby c'est que dans le comme une actualité na koya na oloba mais na oloba na kota la vie pour maintenant na koluka na nuire na te na sangoti ato ze nemi nanga ata personne na yinao ba linga matière no binga na fena ndo loba non sangoti je ne le ferai pas
Pour ma matière yakati. Na ba téléphone na biso oyo. Ah oyo. Ba téléphone oyo. Ya. Ba matière na Mukotonga ngo kokotana. Tongo etana butu einda e. De pas vous comprendre qu'il y aura de la matière. Mais tellement eza ndenge na ngate, ce n'est pas ça ma vie. C'est comme la vie de Madame Bellevue. La vie, tu forces à quand même le côté. Qu'on force à quand même le côté. Et puis Madame Bellevue, qu'on force non bolingoté. Madame, qu'on force bolingoté. Ce qui peut être artiste, comédienne, au tient na scène. C'est na scène à jouer aussi si vous succès PC coupage na asinga de la akin. On a ben intimité no ngova mo place mo be o moi je ne pose à mutu. O bila benga ko benga bango te madame. Ko benga bango te. Oza Bellevue pour na bango te. Place comme le loda pour na bango te. Et là pour nzamba linga ko koma. Na bato nzamba teki pour que ba accompagner na vision na yo, bokoma place au komi. Bato za na bango bien madame za na bango bien. Bato comme on a tenu o avait sous bien na te madame tsai musika na yo. Vie ezaka moko. Pour moi comme au de la madame même sous yo. Madame aime sur tambola terre. Tournage ba business ndako. Tourner ba quand ba on to patrouillaka hein. O que ba mo bo fandi. Pour ngai na pesa no secret mo ya vie na nga. So net na lo na ti net bo so ka la longoli net. To le canal ba te be na internet. So la longoli net. Et si so la longoli na net, na yati ba perruque na nga o za rekiti bo bombinge longi. Ya. To koleka na ko même place mo bo beta bandika ya batu na fandi lo kana okate mena oyoka du début jusqu'à la fin. Nga je ma libeli. Ba komele bo ba hypocrite. Beaucoup de comédiens ba hypocrite. Bolinga aime sous madame pour l'intérêt. Et puis madame pour na ye aoye baka valeur na bino pour na parce que ayebi ko respecter valeur à mutu na era film moi ke non film o esenga mutu bo ozora otayo esenga profil mutu bo otayo na profil auto na profil akozo akoto na profil lelo to mona réaction yibutu to moni réaction yibutu mais loko bonga na simbi e pa yibutu alobi lo moko alobi ke o mona mutu mususu to sola na ye bien mais au moni a joué na Bellevue TV a joué pe na SB. Pourquoi panga ibutu nani yango oyo alobaka na oke Bellevue e nani ibutu yaka na TV yaka ko défendre madame Bellevue singela kay batu démarrer la kay batu po ibutu alobi na émission alobi ke non na makamso benga ibutu yaka ibutu yo yebisanga laksanga appel laksanga message laksanga lo mo o ba benga bino ibutu yaka ko défendre ya Jean-Pierre eh maman souke nom souke MC événement beaucoup tenir ce concert tout le monde azala kana bo finga te so linga sala nga promotion biso tozala rawana ya Jean-Pierre ala star munene ya mboka langa oke nga peut na bado tala ngai na TV zonga artiste ndongo lingo zonga artiste mais ko zonga no artiste le biteke non de la zone là il pour la fois na tout na trahir peut-être na décevoir madame Bellevue pour qu'on na ba yambanga te le ko le dit que non au link que non au joue à tous les défauts c'est la sagesse so ingayo ngasko j'aime bien est-ce qu'on appelle ça Jean-Pierre Boutou et puis c'est dans le bandeni mais noté en tout cas erreur que les canets engagé Ibutu ou peut-être la loba mabe pour la maman ya SB na finga ye ba fan na ye o bo sepela ka tebo limbisa na Ibutu naza artiste alors étant artiste nazali charpentier nazali menuisier te musala nka za art alors na art wana na yo ko mona ke makamsu peut-être na salle comme ça na ba limite moko bo na vie alors ba limite na koma kinango balingi ke na kuzala art c'est normal ok non na minute oh ce que pakota SB à moins que fa benga ngai Ibutu en tout cas abenga nga
nasala mosala na ngai so mpe kota bela kuna kobenga nga nabengi nga nasala mosala na nga so mpe pa cardozo mille esprit so mpe partout bakobenga nga babengi nga le temps oyo moto oyebake non baplace mosusu babenga nga te te oyo baplace mosusu mpe mosusu mpe cardozo kuna mpe ojouar mosusu mpe c'est Kevin kuna mpe ojouaka ezakaki na besi bini babengako te mpo na mayele oyo nga nayebeli maamu teke neti eloko osali wana amoki tango na ndenge bamisien me na ndenge avue bule akobengo mpe te akobeli mpe pembeni na ye te mpo otala kokumisa oyo kumisa mama chéri mama chéri obeteli omwa bongo mpona koluka oblesse abeli pembeni na ye obeli te na mayele oyo nga nayebeli maamu teke akobenga yo te parce que amoni yo otrahi kote kuna yango na vi ntango osambelaka ntango osenga nzambe mbongo osenga nzambe mutuka osenga nzambe vi na nga ezala bosenga mpe nzambe sagesse c'est très important elelo oyo boye toye koremarke nini nakoti sikoyo na sujet na nga oyo ya mariage triqué. Mariage eza triqué. Mariage à Dola Star. Avant ya kota na dossier ya mariage à Dola Star, là tu as une vidéo oyo makam o Mama Kalunga alobi parce que Mama Kalunga aza marraine ya Dola na mwasi na biso o atiki biso Frida. Mama Kalunga ndenga lobeli kaka. En tout cas, bato mayele. Ah, tu as connecté na son hein pour na moni côté vidéo pour moni ko ya ko déclarer. Bato mayele. Ah. Bato pela ko da mayele. Décor divine moi ça décor. Moi ça décor azan d'Equador là. OK. Oui. Voilà, arrivé à l'artiste. Alexis pour va bien arriver avec. Non. Vous soyez. C'est bon, sois calme l'artiste. Paiement. Beaucoup de Donc exact que c'est là. Zela meminga bo meminga place mususu voilà. Pour na lingi teke bazo makambo ya artiste awa po Dola Star ayaki to koma Saint-Joseph biso to komi na Saint-Joseph zela na zongo mwasi azana de Dola bayebisi to banjo kine babina so na Saint Gabriel l'état to komi na 4e mairie babina so to na Saint Gabriel te to koma Saint-Joseph. OK. Biso to komi na Saint-Joseph boyoka bien ba komi na to bengi ba boyela na tuna à 13e mairie na commune pour kuna mobulu esalami makasi mobulu par rapport à nini bon balobika o ba koloba so mutakufi balobaka balobika ni ba kolo famille à moi si batomboki famille mobile pe fo batomboka bino ka te botomboka obiso to bali c'est na mama ye bitumba bazokisi bato basali o ba sala na babutu wana biso to tamboli su butu mpona okende bakimi ne bembe tozela on na Saint-Joseph baete babi na biso sobi baza na mabanga tokomi mpe na mabanga mpe bazate me bato baa na acte de décès ezalaki na maboko ya donc tolobaki na maboko na biso eyi osalaki tokomi wana mpe bapesi biso baelema bapolisier bazalaki wana babina biso bapolisier ate fo ya kapela komi kuna tosoli na bango lokola mpe komi makambo kaka ya bakonzi bakoti yango bon motu moko asu na possession ya matanga oyo ayebembe te na minute oyo fuma nyonso elobama esalama après toyeba ndenge okuna parce que esenga biso kaka tosala réunion toyeba parce que ntango yo oyaka oyeko akise motu osalaki boye
carrément directement et ça faux. Pourquoi? Parce que non, tout ça les réunions, tout le monde a cette version vraie et ça a mobile. Vous voyez? Jusqu'à la paix, Albino et l'autre. Mais arrivé les cas, Yango a ici quoi? Donc, le temps maman Kalunga sur la de la star, ndi ba makamususu suite nenge ba famille trouble les alliés. Ok. De artiste ndenge batu ba loba kedo la star akimi azomona na te eza lokuta. Do la star akimi te de 1. Do la star si bako moi ça kufa ki do la star ayaki pa maman Kalunga. Do la star akimi te. Biso to ça net ngana ça analyse o non zo do la star kateke non artiste et comédien que so ka sali lo moko beza mabe auto moni na misu to ko lo bate poto protéger pas d'artiste te. Ce qui mabe eza mabe. Ce qui rouge eza rouge, ce qui vert eza vert. Parce que les lobes famille a Frida ba na perte do la za na bon moi famille na ezali. Mais faut tout la ba fait moko eza réel. Aujourd'hui, ce qui est le moi si abali bete libala et salami. Moi comme c'est Sili Bitumbe Sili. Mais oh, après le mariage, les places Bitumba vrai yaka. Place au combat ya vie commune et komaka. Place au M sous on a libala na hypocrite na bon makam na ba comportement na nga et on a comme na katanda ko na biso ko manzaka la nga ah. Na ko ko vrai face na nga. Place au laksamande yango wana. Le lobo de la star a sali 8 ans à Frida paix à son âme, une jolie femme. 8 ans. Na 8 ans wana. Baswana, babebana, bakanga bakanda ndenge bolingo to ezalaka. Et moi si paix à de la star, aza moi si ya pambala te, aza c'est une femme battante. C'est-à-dire moi si oh non azalaki, moi si oh azalaki une femme battante, une femme courageuse avec ko luka mbongo. Abane côté ka la marché mon roi bosso d'abassu zando. Entre Gambela ou zando comme ça. C'était une femme battante. Déjà na 8 ans wana. Sur le total ba photo la bango ya kala ndenge bazalaki. Au mona keno elle avait aussi beaucoup apporté dans la vie à Dola. La carrière naie. Parce que moi, si elle est koluka lo chocho. Or, Dola star azaleka na art naie. Ka o azaki nango. Et grâce à Dauphin Boulamata, ndese que non aebana. Oui, mais bali o boni o yo Frida wana amona ka bango pe ya danger ba mbongo pe aboya bango kolinga bango pona Dola. Oui, mais basi pe boni o Dola pe na ki célébrité na ki star na ye ba ye pe ba otem su ba poto ba bina linka Dola po so na moni Dola longolanga moi nostalgie ya Fabulgas. Ole ke na comme na niveau Fabulgas na linga ka Dola po so na lalta na lamki na table elonga Fabulgas soza Fabulgas et puis combien de femmes o ba ya ka vers ba Dola o Dola pratique la kolinga ba monte po na ka Frida. De part et d'autre, de part et d'autre, il y avait de l'amour. Après que voilà, mon bal mobile, un artiste, oh, abadi na nandenga avec 8 ans, sans amour, non, fan daté. Tout le monde non bon. Pour la bonne, c'est important, la vie dans l'amour. Sentir l'amour de l'autre, aimer ou partager. C'est ça. Tout le monde bon, tout le monde à part. Qu'est-ce que toi tu ressens vis-à-vis de l'autre? Lelo eza le fait et mon ami. Parce que la fille Frida, maman ya Frida na maman ya ndeko la biso duchesse. Baza papa mon maman moko. Baza ndeko propre. Donc duchesse na Frida o atiki biso baza ndeko propre. Moi na maman Kulutu na moi na maman Leki. To comprendre que richesse a na place ya ko perdre leki na ye. To comprendre que maman wana o azolela wana a na place ya ko perdre mwana na ye. Ah, Nzambe. Mystère à Liwa, c'est très difficile, c'est très compliqué. Biso bato to sa ba analyse to sala ngote
poto tuka lisusu famille wana ebungisi Frida. To sala ngo pete poto condamner Dola Star parce que vérité ya makambo eza Dola. Parce que Frida akufi. Donc na matière ya likambo toaka na Dola na Nzambe Frida akufi déjà. Donc vérité eza Dola. Et pour la pousser Dola Star à la vérité. Et ça par rapport à l'encadrement au yozwa. Et tinde que non ba tese papa ni bimisa ni loba papa la ngai pourtant famille na ba ke ko tambola pour la mwana bango soko yebi likambo pour okende. Mais soko no obi no likambo te ozala innocenté ozala problème te. Faut faire comprendre na et puis ye moko da bongo ya na kabongo ngape na okima kaka. Na kabongo yakina mutu elomo lekelinga asai daichu yaya première prise fuite de Mahomet à partir de comme tout na position siko c'est bon ko ya yaka quand les babenga famille bango na Dola Star avec les famille ba yake ngul pendant ba écouter na hôpital là sur Saint-Georges sur Nini ba comme massacrer à ta babambe babanga ba bomier sur place pour un sou avec qui peut sur maman bango tant atika maman mbongo ne asunga maman na ye. Mais qui meilleur façon pour la Dola Star là bon akima alonga no place wana mais comme que Dola Star akimi dem moi benanga j'ai mis mai Dola Star akimi akomela ko tala mwanda ba soyo ngape la titre la mami qui est wo encore ngape karata maratapien. Cela veut dire que et ça dossier moko ya kozwa na légèreté et ça mort d'homme mutu akufi yali comme oh écoute ici la police elle comme oh qu'il faut saisir nanu flat sur hôtel wana elle comme faut ben kavena nous bateau ba na kat na ki bakangi gérant et non ki gérant dire que na bakala ba na surtout talaka gérant lobby o Dola Star abetaki mwasi na ye soki mwasi to analyser bandekolanga ya basi pe ya mibali soki Dola Star artiste akanga mwasi na ye nde lolemo ebimi bakutu mwasi lolemo libanda eza msusu mutu abunda na liwa lolemo ebimi libanda lolemo musu libanda yani bakangi o catch lolemo ebimi libanda bon soki Dola Star akanga mwasi na ye catch wasi ke faut lolemo ebima libanda soki mutu pe abunda na pe na liwa lolemo ebima libanda po souvent ba mort ba liwa ya mai ba ndete mona ba msu ba vidéo msu côté na na piscine mutu mwa pa koya akufaka abibisa ka lolemo zaka da libanda c'est-à-dire aluka ndeni ako za souffler na kufungula munoko libanda souffle zate et ça ni lolemo ebimi. Boyeba yango na kati ya makambo ya mariage o Dola Star spiritualité pesa na kati ya so ba condamner ki obala te ba condamner ba bi obala te ya so ko défi ba na mariage ba luko na nde mususu so ba condamner ko na loko mo songolo défi ba ngona ba ki ba dia ba changer lo formule déjà fait kaka ki bobalani mais bovanda kana ba flat ya da bitumba bakado botapi bakado ke par-ci par-là pas bakado ke par-ci par-là mais bakado te bakado pas marraine pas maman kalunga jusque là pour bango non bazunda coûter là c'est bien mais si bakado ce pas marraine te et qui va ndeko na bino bandeko bakeko tika bakado wana baza bato obozana ba confiance na bomoto est-ce que na molimo bobi bango. Point d'interrogation. Ça peut aussi, il y a une hypothèse, on ne confirme pas. Ça peut aussi être que Dola Star ça peut aussi être que non, Satan, côté la bango, babunda. Et Satan à côté de Dola Star, a beti moi sinaye, et comme la niveau ti moi si a piqué crise, moi si a koufa.
Ça peut aussi être ça. Mais on ne confirme pas parce qu'on n'a pas de preuves. Parce qu'on n'était pas là. La vérité, tout revient à Dola. Et Dola doit être un homme. Il doit assumer. Ce qu'on fait carrément, il faut avouer. Parce que avant moi, on battu. N'est famille tambola, tambola, tambola. Maman, papa, langai. Et la prière a bon à ce cause ça. Ce cause ça et ça de façon que cause à la terre. Dis la vérité, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est toi qui étais rentré au côté moi snobongo. So par exemple le mot les cas qui faut tout le bas. Ah, ngana ebité, ngana bimaki. Na kene ko futa mbonga garantie pour na ndako. Pour te venir ko lukandako. Ngana na kuti moi snanga bongo. Il faut que tout na batu oyo ya hôtel, qu'est-ce qui s'est passé na sima ya moi snanga. Et ça dossier mot très sérieux. Dossier o et ça va mettre avocat. Dossier o et ça mon nez. Et batou sous na di loba loba. Oh non, de la star aleki si moi sinaye pour na voyage à Poto. Ba aïda ba ke Poto ba leki sinan. Ba modé ba ke Poto ba leki sinan. Ba Jérémie Chabal ba kene ba Poto ba leki ba nani. O fondo la fois que ne Poto ba Fabrikas, fallait que ça moi sine. Yabo kanga Fabrikas on est show international. Ndoki international. Fabrikas aller dans moi sine. Quand pour la voyage à Poto, oh, bah, peut ça sous 8 fois 7 000 francs, on a bomé dans moto. Oh, bah, kangi na on a honte. Oh, vi na ngana habité ni nzamba au sal. Na ko la le na Afrique le na Poto. Alenga na bomé dans moto. De bolo ba ona. Ce que peut-être ya solo à de la star beti banda. So peut-être ya solo que moi sur la fou de fa lande la so peut na dola amona kiti na kata aéroport. Si na kata avion monyo to tu a sauter le quoi parachute. Bi na sema mako pa panzani. Pour le makambo bobendi pena fako bobenda Fabrikas me point bobendi pour na tel commentaire monsieur sur que c'est mon songol pas quand tanga te on se dit que non parce accuser artiste moko indirectement bobi misa fana makam na bino bobi misa fana makam na bino parce que fa pas même do la star a même été pour abomé fa bomele mutu pour comme que les potes da makobo ya mutu Omo poto, koke poto, bato ba liaka bato ya ndeni, muto yebi ke yenda oke poto. Et vous sortez à mon épée que non, ah, dola oke poto, et moi non pas au bonga. Il y a après le mariage, bitumbe yaka. Ce que que non dola sa bête qui, c'est qu'il y a eu un esprit. Loi moko boelandi yo longi na mariage yo au vivre que au jouer te la libala. Prévenez que quand la place au basini salle au bassin mariage ya kufi na flat a jouer na libala on a ni a jouer na bakalo on passer on a ni a jouer na bakalo te a jouer pe na libala te. Et pour votre information balobi ke ba comédien au son neti likolo kuna ba menacer ba tukuna na mbala makala boke na bino te ba comédien boya ko soutenir Mama Kalunga et pas pour Mama Kalunga pe pas ne pe atie matanga parce qu'il y a zaki marraine ba comédien boke na matanga Frida te pour kuna ba do menacer o so quand on mi tuna quel rapport ce comédien aye kuna matanga ba wa pe la compte Mike la duchesse ba ko na compte la duchesse bobilo bobenga la siko ba ko na compte la duchesse. Qui fait appeler la duchesse? Tu connais la côte à la duchesse qui dit la fait les qui n'est. Tu as la côte à fille de la star. Tu as la côte à la duchesse. Comment bien à tout panier? Papa, bon, d'abord m'brouiller bisoté. Au sein de moi m'brouiller, maman entre la maman dossier on va liwa. On vous tient à l'œil, on vous regarde. Ne nous embrouillez pas s'il vous plaît. Bon m'brouiller bisoté bon soka la soka bana mikiete to amikolo. Pourquoi on a explication à Kalunga pour qui mi d'accord blum doit acte à décès pour qui mène en pour nani pour ça la ngoni c'est de la star bête qui va coûter perruque longa va picola qui c'est de la star ba n'est pas aussi mais na suki to raisonner quand dem bolingi abano simi na suki
de la star pa ko sima na suki de la star la makasa nto abalusa ke liboko na nenga sima boye ça dit kwak ebukani allez tango sali be de la star betaki likofi ana kingo yango vimbi bon tango ye pa zo bambala nda zoki bapota tango mutu omuna mutu linzaka e katala nga na osala bino analyse ta nzaka la ngekata na bundi na nani na bundi na mutu te na mutu so bato ba blaka so manzaka peko manzaka mo ya pete mwenda mouvement makasi nzaka no ekata na kaka nzaka ekata na kaka na bibi basi otango manzaka bo so ba analyse ba kuti pe nzaka moko ekata na o yaya atala ko lamba la ngate na makaba msu na tutela na porte abe kwa ekokata na porte moko yango yanga preuve na nga yango manzaka to ezali mais o esali nini elongwaki na bundi na nani sina tuteli kaka be kwa elongwe non soyons des réalistes ka oyo eza mort d'homme na bato bolinga de la star te bebaki non justice ekoti etango justice ekoti clarté mo ekoma toki pe kuna Fabregas alukeli ba mettre avocat oui awo mérite za ba mettre avocat aza ba mettre avocat et de la star nga kuna olinga nga kutu osa ata analyse te oloba no pe loko te maloba no nyonso tubombi yango kaka na justice kopesa na bato ekena oyo bato baza matière na bango ata expliqué biso 1000 fois yaya vérité ne pas nzambe na yo moko de là ata expliqué biso 100 000 fois pour la dossier Frida vérité ya makambo eza nzambe alolo na yo po Frida kufi et tokotia mpe na gérant ya flat soki azalaki wana ayoka makele okoya na kati ya chambre star te boye te te babetaka boye te oyo bete boye azwi problème te star boye te bino nde bwana bavérité olobela biso et soki gérant oyebi ke de la bandeko kobeta mwasi oza la vérité ya kolobela biso parce qu'il y a mort d'homme famille va perdre moi na bango et à tous les deux côtés boka te soki pa maintenant côté ba Frida bo sika de côté ba de la star ba sika te côté ba de la star ba sika ba balaki mwasi na bango so de la zaki mta ba kiss mta ba loge na 8 ans na alingaka lia pour na succès c'est aussi un point si de la star azalaki na ba kisi aoluka succès moko alingaka lia Frida avant que Frida côté andaka libala pour la succès akena na ba chez Coco azo ba succès akena na consultation pastorale ake ba place bebe aokena kena kusala ayebeli bele ba ministère ba to bele pour la succès a de la succès ne aboma Frida te aboma Frida le ka de Frida a bali Frida après 8 ans sacrifice wa mobali abina honorer moi sinanga ya bo jeunesse moi sinanga ba passe aller à côté na mabele bulu bonzinyango tous les réseaux sociaux au bino tout tala mo bino mukolo ezali bino mukolo pene eza pene ka pene mukolo pene ezali ka mukolo pene eza makambo ozala na eza consommer en tout cas vraiment je suis arrivé à la fin na okoko yo vanda beauté fana sa analyse oyo ya de la star parce que mariage n'est pas truqué et puis nani a truqué mariage ya de la star toye bango sere bandi sikote et la famille bote toza na couple croisé et banda déjà lelo alors bo aimer bo partager bo consommer bo donc quand de tout ça là to consommer so ko otaki to obande so rebande so kotala quand tout ça là donc pas madame David déception à bisoté félicitations à papa la biso océan félicitations papa océan tout donc David quand dit la patronne courage maman comme la système à sélection to sélectionner na ndé dans aux appels na biso chose à vrai aller là-bas va dormir. On a besoin de vrais, pas de faux, ni de fausses, mais on a besoin de vrais.
En tout cas, je vous aime, je vous adore, je vous amour, je vous aime. On se retrouve prochainement. Merci à vous tous pour l'attention accordée. Total à dossier, to jimélé. Et puis que Nzambe a kota le kamango et puis zete yebana. Justice peut ekotango zete yebana. Maman Kalunga, courage à vous. Nzambe apeso makasi, apeso sagesse, kaka ndongo de la toujours sage, et tant que marraine, vous appelez la part à mokumba na yo, nsungi Nzambe, vérité et koyeba. Ceux qui de la star est coupable, justice est condamné. Et ceux qui sont coupable, Nzambe a justifié. En tout cas, merci beaucoup. Mes condoléances à la duchesse, à toute la famille de la duchesse, famille à frère de maman, à frère de tout courage, tout le monde, tout le monde, qui va moi, moi, c'est un décor, pas un déconaé. Donc, ils sont divine. Bah, courage et belé. Nzambe abatela abomba asala biso bolamu. En tout cas, merci beaucoup. Je vous aime, je vous adore. Au revoir. Bye bye. Kofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele.